IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Satana telemi biti na ezali akende na bato yango aye na système ya injonction ya banini tu wana mpona koarrete bavi ya bato, mpona koarrete babomo ya bato, mpona vaccin wana biti nango eza ya koextrémine, biti nango eza kotika bamaladi, biti nango eza badimine, biti nango ezali badimine bato, bato bazali su te badimine bato na mokili neko kozwa bajete komona te basala nzambe bazokanisa baopeaka bavision non eza na bit il y a rien pour rien. Nazobendo mato Bible lobi réveille-toi toi qui dors, réveille-toi, telemi sa prière, tia lo sambo mama azar ezalaka te koma vaccin komba tala vision na moni Macron asiliki aza ko intoxiquer ba président na lobino mikolezo ya po comprendre que ça message mikolezo ya ba ko intoxiquer mikolezo ya ba ko coincer batu mikolezo e koma sa yango okotambola te sa yango kokota boite ya solo makamna zo bisayo telema na losambo soki pozwi vaccin ezala ni le sans effet soki pozwi yango me nzambe akotika ba oya yete nzambe akotika ba oya yete akobundela bana na ye akobundela peuple na ye ya mibale o na monaki pona Pasteur Moïse bondela pona ye eza charge o nzambe atikeli ye c'est vrai banguna bazali donc vraiment c'est un peu ça to bondela peuple pona Brazzaville parce que na monaki peuple wana ezolela tout le monde est en train de pleurer bato katisa bazokima alors to ebite loko nezo bongama ba ebisinge loko te mais na mona ka na vision bato bazokima to ba kano rapide bazokatisa. Alors nous devons prier pour ce peuple là afin que nzamba lola ba ko épargner bango na mabe. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Vraiment nzambe apambola biso balandi nyonso ya IHP Média et c'est votre serviteur prophète Michel Temboa. Vraiment nzambe apambola ba interlocuteur nyonso na ilingi na communiquer penser ton message on a vu. C'est vrai bandeko baote ko landa lobela imakaba vaccin mais tout à l'heure na utaki retraite na kitaki vendredi vraiment nazie ko soit vision moko na bité vision pe na robomba ngo le soutien na partager yango vraiment nzamba pambola biso me yambo te na loba na lingi na sambela kolo na pamboli pe na tiki momo na boko na yo pambola ba interlocuteur nyonso pambola chaîne na biso IHP Média pambola de partout ba reçoit occasion olanda biso vraiment landanga vraiment na bokebi landanga très sévère message on azo eza message te mais eza vision na utaki mabondeli na yaki vendredi na lali pongi nanga normal na lamuki lokola mwa bafatika mangengenge na lali na butu na lali pito tangu na lali nazolota ndoto na se retrouver esika moko il y avait de président babilongia ba président na monaki c'était de président et Afrique centrale na moni président Félix na moni Macron na moni il y avait beaucoup de présidents na moni Macron a telemi azobeta mesa azobisa ba président Afrique centrale alobi soki bo pousser pepe na bino azwa vaccin. En tout cas, nous allons faire par tous les moyens. Ya kolongola ba mususu et puis bon moni so ya président Tanzanie soki bo pousser pepe na bino azwa vaccin te azalaki ko gronde ba président nazo monango na se retrouvaki nazo monango j'étais dans l'espace nazo mona nenga zo pesa ba instruction tangu na moni eloko wana bien aimé na moni ba président batunie balobi eza nini minute sa kotanga na moni mwana mwasi moko abimi na plateau wana ezalaki na batonga babi c'est ça ce que on vous demande bo piquer bo sala effort bo sala vaccin ekota na pepe na bino par rapport o ya ko sala yango te bien aimé dans la makambo na mona kitango na moni na sutuki na na uti kolobela mamba vaccin par rapport ya message na zwaki voilà encore na ekomona bien aimé soki tozoleka koloba tozoloba pamba te na ki kolala message to pesa kaka te posa message on donne le message lorsqu'il y a un prophète de Dieu il est là pour avertir
pour orienter ou avertir ou dénoncer le peuple de Dieu. En tout cas, ba message nga na ziango na ngomba te metango na kiti na ndako nanga nde na moni ba message wana. Nde na ye komona ba message wana nazwi ba vision wana plutôt nalingaki tout simplement na solola na bandeko na réveiller pe panzam vraiment tozwa temps ya kosambela pona pasteur Moïse Mbie na charge o nzamba pesi namoni force ya empoisonnement pe esprit wana tosambela nzambe afin que le mal est combattu. On n'est pas pour le mal mais on est pour le bien. Quand Dieu donne une révélation, le but c'est pas que la chose s'accomplisse mais le but est que nous prions pour que la chose là n'arrive pas. Et la seconde chose, tango na yaki na lal tango na ki kolala nazoka makelele moko makelele makasi na se retrouver na moni bato baolela mais na se retrouvaki na biti ya Brazzaville na ngambu na moni mboka mba Brazzaville bazolela kolela na moni bato bazozwa ba kano rapide bazokata na mbangu. Je vois peuple bato bazolela mboka mobimba na monaki na se retrouver na biti ya Brazzaville. En tout cas, j'ai été visité na tongo wana na se retrouver na Brazzaville bato bazolela. En tout cas, na moni bato bazokatisa mbangu bato bazokatisa et surtout ba Kongola ngamu na biso bazokatisa. Alors, je ne sais pas quel événement ou ezobungama. Mais dis-moi, to sambela pona mboka, ezape mboka na biso, il y a le deux Congo, to swata, on sambela pona. Mais surtout pour les vaccins. Bien aimé, j'interdis personne de ne pas prendre les vaccins. Mais Bible zoa koloba nyoka ya Moïse amelaki ba nyoka Pharaon. Si même vous allez prendre les vaccins, je vous dis, il faut avoir Jésus. Il faut avoir Jésus et avoir la vie de prière. Satana abanga mutu oyo abanga mutu aganga kate. Mais le diable a peur de celui qui a la vie de prière. Mama mokili oyo ezanaba organisateur ezana bakondi ezana bato bazokonza yango ndenge tozomona gouvernement ya moi ndenge pe ezana gouvernement ya butu ezana butu basi ezaka ba OMS babiloko tout wana ozomona bien aimé. Bible eza koloba le monde est sous l'emprise du malheur mokili ezana se ya bokonzi ya Satana kokota kaduti te tango basala nzambe bazopia message namoni ba président Afrique baza ko intoxiquer bango mikolezo ya awa même na Congo ba ko intoxiquer batu et kokoma na makasi fozwa vaccin avo voyager au somba et kokoma boko remarquer même na bamboka mikolo ya Afrique nyonso bokomona ba ko obligé makasi likamba vaccin ba ko obligé makasi. Mais bien aimé, toza na place à Roki Melango te sokeza lo sambote. Namoni baza ko intoxiqué. Jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas indépendante. L'Afrique est toujours dans la dépendance. Toza ko dépend comme étant physique et spirituel. Je suis un homme de Dieu. C'est que je vis sans qu'on dit gloire à Dieu. Soyez pas au matin, c'est pas un problème. Mais je voyais Namoni ba président Afrique centrale, bazako intoxiqué bango. Bien aimé, à des fois il faut prier pour Namboka, kobonde la pona ba kondito. Après ya goloba kaka, bazoko kambamboka te. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la nuit. Bien aimé, ce que nous voyons pendant la journée, tu ne sais pas ce qui se passe dans la nuit. Bien aimé, to sambela pour Namboka. To bonde la pona basali ya nzambe, to bonde la paix pona bamboka esika tofandi. To bonde la koloba te kosala analyse mo moto te. Koloba te ko bafoué yango te ate basala nzambe tout ba pesaka ba vision vaccin te. Ngai banda makambo banda na tikala jamais koloba. Mais soki na lobby eza makam na moni nazalaki na mangengenge, ce sont des messages que j'ai ba mama bana botelema bit ya voisin ya vaccin o eza ko exterminer bato kotika bato na ba malformation ko arrêter ko bota eza semence muma o ba okota na ndota mutu pour pouvoir contrôler l'homme eza ndenge moko ba pis o ba kobongisa na Amérique o ba kokota pona par rapport ya santé pour aux en accès à santé ba
exige pisu wana bakotia po ba contrôler vos moya mutu bien aimé yango monito se tuvanga na Afrique est-ce que kala ezalaka ba césarienne o lelo koma likamba césarienne telema ana biso na Congo est-ce que na ba malade tozo bika lelo ezalaka te bien aimé na ebisio le diable existe. Soki nzamba azotelemisa basali na ye azoloba papa mama ko négligé yom tozana bana zwaka tango sambelo zolamuka na tongo tia bana maboko sambela bango. Bible lobi le diable est descendu animé d'une grande colère. Satan azana ba jana ye bako agir na joie te bako agir ne sengote mais bako agir na colère, agir na colère, agir na colère, bien aimé. Bible le dit, le diable est descendu animé d'une grande colère. Bien aimé, to sambela mokiliza, exa presque na souka. Voilà ce qu'on est en train de voir. La président Tanzanie, président on a batali sinengine, président zo matabango, mazo ke ne kobonde la, mais souka nango président na kufi. Nini parce que cet homme-là s'est imposé na vaccin alobaki malade ezate bien aimé place à koki mais les aka prière place à koki makambo ezaka losambo na eko interpeller Bible lobi réveille-toi tola mokabiso mtozo lala réveille-toi toi qui dors yom tozo lala pongi la muka mama bimana ignorance Ozana bana peut-être bande kono yo moko peso zu vaccin mama déclaré zwa tanko bondela na nzoto na yo sale lo côté na nzoto na yo créer érection mon côté zwa tanko bondela Yesu Christo mama mokili ya lelo za mokili ya lobité Bible lobi le diable est descendu animé d'une grande colère le diable est descendu Akiti animé d'une grande colère. Vraiment bien aimé, totelema na lo sambo. Tozoatan ya kobondela. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Tobondela nzambe. Sans lisungi na nzambe. Eloko ezate. Sans lisungi ya Saint-Esprit. Eloko ezate. Le diable, Bible lobi, il est descendu animé d'une grande colère. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Tobo de l'Anzambe, Satan a telemi, biti na ezali akende na bato. Yango ye na système ya injonction ya banini tu wana pona ko arrêter ba vie ya bato. Pona ko arrêter ba bomo ya bato. Pona vaccin wana bit nango za ko exterminer. Bit nango za kotika ba malade, bit nango za ba diminuer, bit nango za ba diminuer batu bazali soute ba diminuer batu na mokili neko kozwa ba jete komona te basala nzambe bazokanisa ba opiaka ba vision non eza na bit il y a rien pour rien nazo bendo mato Bible lobi réveille-toi toi qui dors réveille-toi telemi sa prière tia lo sambo mama Azar ezalaka te comment vaccin comme la vision na moni Macron asiliki azako intoxiqué ba président na lobino mikolezo ya pour comprendre que ça message mikolezo ya ba ko intoxiqué mikolezo ya ba ko coincer batu mikolezo e comme ça yango okotambola te ça yango kokota boite ya solo makamna zo bisayo Télémana le sambo. Ceux qui posent vaccin, ezala ni les sans effet. Ceux qui posent yango, menzamba koti kaba oya yete. Nzamba koti kaba oya yete akobunde la bana na ye. Akobunde la peuple na ye. Yami bale o na mona ki pona pasteur Moïse. Pasteur Moïse bonde la pona ye. Eza charge o nzamba tikeliye. C'est vrai banguna bazali. Donc vraiment c'est un peu ça. To bonde la peuple na Brazzaville parce que na mona ki peuple wana ezole là. Tout le monde est en train de pleurer batoazo kati sabazo kima. Alors tu ébites le renezo bongama. Ba ebisinge le côté mais na mona kana vision batoazo kima tozo ba kano rapide bazo kati. Alors nous devons prier pour ce peuple là afin que Nzamba lola ba ko épargner bango na mabe. Vraiment wana eza ba vision ngana ute mabondeli eza ba ndoto to ba vision ngana moni. Na moni ba vision wana to sambela
tobondela nzambe, nzambe a épargné biso, nzambe alongola biso. Tala Meshak Abednego, mobeko epesamaki mboka mobimba bagumbamela stati. Qui pourrait se tenir de dire non soki nzambe te, soki ozana nzambe te? Tala tango Meshak na Abed baboyaki bakbwakaki bango na moto. Nayebi si yo mikolo ezoya okooka bakooblige bato, me biso tozana nzambe ata tozwi yango ekozala nil et sans effet, ekosala biso loko te, parce que nzambe na biso, le Saint-Esprit est là, il est là pour nous protéger, il est là. C'est lui qui va empêcher les mauvaises choses. Il est en train d'empêcher. Tant que le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu, bazanelo karosala te contre l'Église. Bien-aimé, Makomé Nzambelobi, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Balobi, rachetez le temps. Tosomba mikolo. Na bandaki kolo bandeko, tala ba vision nazui. Tala makambo na moni, esengo eza kosakola te, mesengo ezali ya kolota pete, mesengo ezali ya kosambela kotelema to réveiller conscience na biso. Bandoto tozolota eza ya pamba te. Nga na uti na nga mabondeli, na uti kopesa message concernant ba vaccin. Bon, je n'avais même pas l'idée, mais na kozwa sundoto mususu mama totelema. Bible lobi tangu mokile koloba paix est sur babi, tangu mokile koloba kini koti, c'est alors une ruine soudaine et qu'on s'y prend de bateau. Bien aimé, kimia toko vivre au ciel. Kimia paix du cœur toko vivre au ciel. Awana mokili tanke toza, eza mokili bitumba, eza mokili bakomba, eza mokili kobitumba. Toko vivre en paix et en abondance lorsque nous irons au ciel, maman. Simba yesu makasi, simba yesu mobala tiki sonzela nzambe te, ebele bandeko sambela depuis mobala loba tika osambela. Mobali no azalaki avazwa ya zoto sabasala nzambe, mais depuis mobala na tika mamba prière, depuis akoma ko empêcher yo alingi kuto sambela te, akoma ko empêcher yo alingi kutata lo sambote. Bien aimé, makomi nzambe lobi, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nani akokabola biso na bolingo na nzambe? Nde kozaka mutako sambela, tala nenge vina ekoma, oboti mwana tata, ozokende wapi? Ozwaki Jean-Claude bo divorcé, ozwaki Songolo boka, ozokende wapi? Pourquoi toko luka direction divinité? Maman luka direction divine, prophète Michel est là. No sala nzamba zali benga biso na ngonga nyonso benga numéro nange zali plus 243 89 66 91 613. Eza pena batumsu depuis akoma poto azo sepela te. Or que Bible lobe sika botie makolo epesa melibino boni ya bandeko basana souffrance oyo bazo sepela te, mais diable aveugle bango balingi pe koluka nzambe te. Ndeko souci e baksake loko te, esika o bato bazo bika kimia, bato bazo lia me yozo bika kimia te, esika bato bazo sepela me yozo sepela te, parce qu'il y a le main noir qui s'est élevé auprès de toi. Ndeko tala ba vision na moni likambo vaccin za masekite na ebike bandeko musuba oyoka biso babia bango bakomi ka vaccin na lobby. Je pèse mes mots na pekisi ozo vaccin te, mais et la vie de prière zala na yesu kati na yo. Quand vous allez prendre le vaccin et ça le côté et que ça la nul sans effet. Mais na moni ba président d'Afrique centrale, je vois le président Macron en train de toxiquer à lobby oya ko salate oya ko nima pepe na zoate bokomona bakolongole na pouvoir. Bien aimé, yozomona kako ezomonana, mais il y a aussi des choses o ezomonana te sur le temps. Toza basakoli toko kanga minoko te, tango tozomona il faut toloba. Bible lobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Balobi to racheter temps po mikoleza mabe, balobi to racheter tango. C'est vrai mikoleza malamu te. Yango moni ndeko na telemaki lelo na ki na ide kuta ko passer message te. Bamsuba koloba ozwa message ya pasteur Moïse oke koloba te. Pourquoi? Bien aimé, toza basala nzambe muna mutaza na analyse na ye. Je donne ce message na bandeko nyonso, que ça soit de Bethel ou pas, tout ça me la pona basala nzambe, ainsi que na pasteur Moïse na
musala oyo Yesu apesi ye ekine malamu. C'est vrai batamite mama be bali o pe baza ko s'opposer o pe bazala contre maître ebi ke bibelobi soki nzamba bateli te babateli basali musala pamba. Vraiment nzambe a pambola na bi benga musala ya nzambe bato bele bazobika ba problème grave mais à cause musala nzambe moko boya bebisaki abenga lisu basala nzambe te à cause atinaka mbongo moko boya bengaka ba oyamba ete. Bien aimé, parmi nous il y a les hommes de Dieu. Tu ne peux jamais enterrer les vrais à cause des faux. Mabe kosilate mabe kozalaka kaka na mokilo tozobika malamu eza mabe eza. Bible lobi on reconnaît l'arbre par ses fruits. Okoyeba mosala ya nzambe ya solo na etamboli na elobeli na esali na ye. Na ye pete liboso na bino pona koloba ke ngane vrai ngane mosala ya nzambe ya solo non. Mais le problème est que nous avons le Saint-Esprit. Il faut avoir l'esprit de discernement pour essayer de comprendre certaines choses dans la vie. Vraiment, Nzambe a pambola biso. C'était ça le message que j'avais eu. Dans mon message, il y a Nazu Vision à vaccin, il y a Pasteur Moïse ainsi qu'il y a Congo Braza. Tozwa bisoza basakoli. Toza basali ya nzambe soki tomoni likambo en tout cas tokoloba tokobomba yango te pona songolo to pona pakala. Vraiment que Dieu bénisse tout le monde qui aura l'occasion de nous suivre. Vraiment aux en a problème, aux en a besoin qu'on soit direction divine. Maman omitambu citro. Ozaki na Charlie Bokabwani, nana ni Bokabwani, omitambwisi trop maman to papa, obundi trop na vie. Il est temps de savoir la direction divine pour na vie na yo. Mbisi soko bimise na mokila ko melata okufa. Mais soko zongise na maya ko vivre pour zamboka na ye. Na lobi na bonde liondeko. Kolia problème wana yo mokote Luka basali ya nzambe. Parmi nous, il y a aussi des hommes de Dieu établis. Oyo tala. Bon, mais alaka, toza basali na nzambe, mais mutuna mutaza na particularité na nzamba pesi. Mutuna mutaza na particularité ndeti nga na zolo bano naza na particularité na nga o nzamba pesi ngai. Donc c'est un peu ça nzamba sunga biso yom tokozo okazo benga musala nzambe ko hésiter te peu n'importe quel promotion nango si tout likambo vaccin si tout likambo Congo Brazza tous attend ensemble la pona bamboka esiko tozali afin que protection nzambe zala vraiment nzamba pambola bandinga so bandai biso péché mobimba EHP Media ba interlocuteur nyonso na sambeli kolo na pamboli bandeko nyonso bakozo occasion ko na biso de partout kolo ba bazana ba problème ba malade kolo bikisa tika faveur pe grâce à l'icône na bango na déclaré guérison miracle au nom puissant de Jésus pambola péché oyo na kombo na Jésus Christ amen. Vraiment numéro prophète Michel Zali plus 243 89 66 91 613. Vraiment ça c'est mon numéro et kangamakate et nyonso kolinga benga biso tozali wana tokosunga bino na prière. Vraiment Nzambe apambola biso. Vraiment, benga biso, peu n'importe problème, on est là, on va vous aider. Que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.